la chaîne de la diaspora congolaise. Oui, bonjour chers amis, bonjour de partout là où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui le 1er août. Le 1er août est une journée qui est dédiée aux parents ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, EDTV est ici présent à Kinshasa depuis quelques jours. Et nous vous avons dit que non, on essaiera de faire le tour des événements de la semaine. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici parce que c'est une journée qui est dédiée aux parents. Et les gens en profitent pour venir voir le leur qui se repose dans des cimetières, différents cimetières de la place. Ici, nous nous trouvons au cimetière de la Gombe. Comme vous le voyez là-bas, Bandeko, Bazoya Ebele, Oyakotala, Bayabango, Batika, na Malita. Tokomeka kotuna Bandeko Misusu, signification ni ndoazo pesa na journée à lelo. Et lien nini lisusu oyo koki kozala entre bango bazali na bomoi na ba ototika na kati ya Malita. Pona nini koya na mukolo ya lelo kaka, pona nini mikolo nyonso te, tokomeka ko comprendre yango epai ya bandeko oyo bazoya ko visiter bandeko na bango awa na kati na esika oyo. Donc botika la branché tokozwa quelques avis ya bandeko oyo bazali na biso awa. Merci mingi. Maman mbote nazaki na besoin na visiter na mona bandeko nanga awa na cimetière ya Gombe. Balikotuna ya pe awa na sepeli kani na mona ngo po bon yanja na biso nyonso na sepeli makasi na mona ngo po na bilobilo pe bakoya pe otika ngai. Bongo nini okoloba na bandeko oyo bazwaka susu occasion te ya koya kotala bandeko na bango o bakufa batika batombe na bango ebota matiti ekoma salite okoyebisa bango nini? Doya otala bandeko na bango pe baebite lobi pe koza pe tu na bango na osepela conseil na apesa bango ba visiter bandeko na bango ba visiter batala bandeko na bango bien ba longola ta matiti ata mwa couleur baya batia bafuta na mbongo nati ngai na ndimi na ngai na bomi journée na ngai banda lobi na lalite na ndimeke journée na sepeli koya na mona na yaki na camarade na ngai Fanny mais na sepeli. Merci Mingdeko. Na sepeli koluka kozwa ba avis ya bandeko msusu kaka na cadre ya journée ya lelo ya le 1er août tomoni pe groupe folklorique moko eza awa baza ko agrémenté to solana bango tomeka koyeba pona nini bazali ko agrémenté awa bandeko tomoni bino awa na journée ya le 1er août journée dédiée aux parents congolais. Pona nini bino bo préféré koya ko agrémenté awa liboso ya cimetière ya Gombe? Bon lelo za jour o ya bawa yango tomonaki eloni toyi koya kopesa bango te ba flair biso to bata musique foto ya kolela na bango elongo to kanisa o tozalaka na bango bazalaka cher lelo bazate ya moni toye ama poto se pesara ba nyonso baza. Merci beaucoup. Ndeko signification nini yo ko kopesa na journée ya lelo? Lelo za mukolo kaka mukolo toka bolaka mawa ya batu bakenda na ville a tokabolaka mawa ya batu nyonso yango toyaka tokabolaka mwa mawa na bango na bolingo nzambe. Bongo nini okoki koloba na bandeko misusu oyo batika batombe ya bandeko na bango bayaka ko visiter te kotika ta fleur te kokata pe ata matiti te message nini okopesa bango? Bon o bazali kolandanga pena mukolo lelo le 1er ya 8e mois o bakipaka batombe ya bandeko na bango te atuka fo bayaka ata mukolo lelo kolekisa ta kombo esalaka ta mwa bien biso kutu toye kolela deya na koyemba elakisaka ya deya mwa torezonaka bango yango mingi akoloba pene eza te toolelaka na koyemba. Merci beaucoup. Nous continuons tozwa ba avis ya bandeko misusu ba oyo baye awa na cimetière kotala bandeko na bango o batika biso tomeka koyeba ba avis na bango nini bazali kokanisa na journée oyo ya lelo. Topusana toluka kozwa ba avis ya bandeko misusu. Maman mbote
Maman, pourquoi il biso mukolo ya lelo pona yo ezali ko symboliser nini? Merci. Mukolo ya lelo ezali ko symboliser biso le 1er août to bosana ba wete. To kufela bandeko, to kufela ba parents. Ba parents batikela biso mapango. Batangisi biso, batangisa bana musu bakenda mikili. Basali kolia bomengo batikela biso bilembo. Kasi mukolo ya lelo to bosana bango te. Et comme on appelle la Bible, il faut que bongisa lilita ya mutoyo azana bwanya. Tikele bino makambo ebele. Bongo nini yokoyebisa na bandeko oyo misusu batika batombu ya bandeko na bango bayaka kotala te bayaka ko prendre soin na yango te. Merci mingi. Bandeko oyo bazali ke baboti bakende batikela bango mapangu batangisa bango babosana lilita na bango. Vraiment tokanisa tobosana bango te même na l'église tosambelaka pe pona bawe. Les morts ne sont pas morts nzoto nde kufaka kasi molimo wana ebatelaka pe. Merci. Merci ming maman. Voilà bandeko to se retrouver awa sikoyo liboso ya moko ya bayembi ya mboka Congo oyo ayebanaka mingi na kombo ya Pepe Kale Kabasele Yampanya. Pepe Kale oyo atikaka biso lelo oyo journée à mes parents, journée des morts. Toye lisusu awa, to profiter, to mekauta la tombe à Pepe Kale, to monique et passage à Batuezala qui quand même, parce que il y a quelques bouquets de fleurs. Et l'inko ki bandeko, bayaki kotala et sikawapi, moyembi monene ekolo Congo. Oyo azalaka koyemba wa sepeli sakabiso na loyembo. Et là c'est que batu baleka ki awa quand même. Mais ce na kotala yango malamu. C'est vrai bato baleka ki mais linko lo ba ke bato baleka ki penda ya mingi te parce que ce total a tozomo na 3 4 bouquets de fleurs donc bato baleki ki penda ya mingi te et en plus mutoloko la Pepe Kale je ne pense pas que et kokoi kozala garni boye parce que azana bandeko ebele ya corporation na ye ya ba musicien azana bandeko ebele o bazaki ba fan na ye azana bandeko ebele o ya libota na ye pe lokola mais tozali komona awa c'est comme si passage penza mingi ezalaka te donc voilà awa tozali bongo liboso ya tombe ya Pepe Kale Yampanya tokomeka koleka lisusu na batombe ya bandeko misusu ebele oyo bazalaki bato ya loyembo oyo batika bango awa na kati ya cimetière ya Gombe topusana bon bandeko topusana tokende kotala baya biso bandeko batika biso na kati ya mokili oyo pe nzoto na bango epema awa na kati ya lilita ya cimetière ya Gombe. Voilà, tozali kopusana. Bonjour maman. Quelle signification donnez-vous à la journée d'aujourd'hui? Ben, c'est une journée mémoriale. Hein? C'est une fois par an et on vient célébrer. On ne célèbre même pas, on vient juste se remémorer, voir l'emplacement, si c'est plein de brousse ou pas. Mais sinon, c'est un jour inoubliable, quoi, où on se rappelle de nos parents, de ceux qui nous étaient chers. C'est tout, ce n'est pas un culte. Et que pouvez-vous dire à ceux qui ne pensent même pas à venir voir le leur, qui sont restés ici, que leur corps se repose ici, ils ne viennent pas, même une fois par an? Mais vous savez, nous les Congolais, on n'a pas cette culture-là du passé. Alors qu'il faut regarder vers le passé pour pouvoir avancer. Et c'est partout. Dans le monde entier, il y a un jour pour les morts, il y a un jour pour les parents, il y a un jour pour les enfants, il y a un jour pour les femmes. Donc c'est important. On ne peut pas oublier le passé. Et c'est pour ça que nous n'évoluons pas beaucoup, parce qu'on oublie tout ce qui est passé. Alors que ce sont ces gens-là qui ont posé les jalons. Et avec ça, on continue. Ce n'est pas un culte, je le répète encore. Ok, d'accord. Mais si nous regardons bien ici, la disposition des tombes, tout pose un peu problème. Il y a des gens qui sont venus ici mais n'ont pas parvenu à trouver là où se repose le leur. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les cimetières qui commencent encore à s'ouvrir maintenant, pour que l'État puisse prendre soin, qu'il y ait des allées, que les endroits soient vraiment connaissables après? Mais on doit fermer ce cimetière parce qu'on ne peut pas ouvrir. D'ailleurs, il y a 2 tombes qu'on n'a pas retrouvées. Donc, comme maintenant c'est plein, qu'on ferme.
qu'on ferme et puis qu'on en fasse un autre ailleurs. Et là, que l'État puisse se structurer, parce que ce sont des fonctionnaires de l'État qui doivent entretenir ça. Vous voyez, ça n'est pas entretenu. Bon, ça c'est notre pays, quoi. Okay. Merci beaucoup, maman. Je vous en prie. Voilà, nous continuons. On va aller visiter d'autres tombes. Avançons. Avançons. Allez, on avance. Vous voyez comment c'est difficile de passer parce que tout est coincé ici. La disposition ne permet pas que les gens passent normalement. Or, ça ne devrait pas être ainsi. Et c'est là qui vraiment va aller et là pour reconnaître d'ici qu'à bango paiement. Mais kasi awa disposition et ça vraiment yangote ma tokobundana pour na koluka koyeba. Retourne Ndeko, Motuna Awa. Bonjour Ndeko. Bonjour. Tomonyo Awa, na tombe Oyo, Zali Kolongola, Matiti, Ozo Sunga Bandeko, To Oye Kotala, Moko, ya Bandeko na Oyo, Bape Minesikao. Ngai na Salakawa, Nazo Bongsa Tombo ya Itambo Mafuila. Ya monde ko papa Itambo. Nazo Bongsa Tombo po bazo ya ko cha frère. D'accord. Ya moni nazo bongisa ngoti famille ya kaba kuta déjà propre pour le la journée na bango. Est-ce que yo ndeko sala awa de temps en temps bat baleka ko ya kotala bandeko na bango o batika bango to bayaka mingi kaka mkolo ya le 1er août. Majorité des 1er août nde bayaka mingi. Na mi commission etikali bayaka tantôt plutôt loba muta oti poto ana posa tala ndeko na ye nda ye. O abiso to vanda kawa mingi penza balemba bakoma ya kotala rare. Muta oti voyage ya oti wapi bo la kisanga pe bakunda ndeko bakunda papa bakunda mama ndo moni aye. Sabongo eza penda pasi. Le 1er août nde tokutana na bato tokutana na bango nde kala nde sangisaka biso penza po mingi bayaka le 1er août. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Voilà bandeko tozoko ba na ba interview na biso tokutana na maman na biso pe awa ko se présenter. Comment na maman Blandine? Maman Blandine, journée à l'élo, ils ont symbolisé nini pona yo? Et la journée de parents le 1er août, ndé toye ko pesa pe ba parents na biso honneur wana toye ko visiter bango. Toye ba pe bisika bango to tia bango soki ezandenge nini. Bongo état oyo moni cimetière oyo sika ba parents bazali ko paiement. Omoni état oyo est-ce que sepelisi est-ce que état oyo sengela ki ezala boye to il y avait moyen de faire mieux? Pour nangana moni il faut l'état ameka ko bongisa. Pour eza esika to yaka ko paiement pour na libela. Donc il faut plutôt pesa ka baye bazalaka na biso baye bakenda pe honneur. To bongisa esika oyo e koma bandako ya bango po bango pe bazala na esengo. Lokola biso pe tozali na esengo baye totikala baye pe ya awa bandako na bango ezala pe bibomba melo ya bango ya malamu. Bongo na ba ndeko oyo bazwaka libakute ya koya ko visiter ba tombe ya bandeko na bango koya ko lexata kombo koya ko tala etanini ekomi okoyi ko pesa message ni pona bango. Pona bango na ko yebisa bango boy. Tango toyaka kotika bandeko ezali mukolo ya bango bakomaki awa ezali pe ndenge biso pe tokoya awa donc ezali pona bango kaka te eza po ya biso nyonso donc tango bandeko bakei na musuni boy kasi na molimo tozalaka na bango kaka po tokanisaka bango tango ozotala elingine ya foto olobi ke solo tozalaka na ndeko intel tozalaka na mama boy tozalaka na papa boy soki ekutani pe mukolo ya boyo esengaka ke ifo koya kotala pele musu cimetière ne baby bobongisi ko chamwa savant moi loki ko bongisa sika o baby et pesa pe sengo mingi. Chaîne na biso oyo ezali chaîne ya diaspora congolaise to uti musika na mboka Belgique toyaki awa pona kosala ba reportage tokuta na journée ya lelo message dini ozali nango pona bandeko nyonso baza na diaspora bazolanda biso na ngongao. Bandeko nyonso ya diaspora na pesi bino merci mingi botika biso te bino pe boko soutenir biso po ya makambo ya boye ezala kaka boye pona mokolo lelo te eza mikolo nyonso bozalaka na biso boye ba pe biso bandeko na biso tozo vivre ndenge nini. Merci mingi maman. Merci papa. Nzamba bomba. Voilà bandeko tozali awa liboso ya tombe ya grand maître Luambo Makiadi Franco. Tozomona tombe na yango yo mais
chose étonnante na tombe grand maître tomoni couronne de fleurs te to éviter ceux qui passage ya bandeko na ne salamité passage ya ba fan o nyoso sepelisa ki salamina nute yango to retourna bandeko oyo ba salara awa ba meka ko ebisa biso ceux qui bazozela visite ya quelques bandeko soit bandeko musicien ou bien bandeko ya libota oyo bakoleka awa ndeko mbote mbote papa ndeko est-ce que awa za prévu passage ya bandeko kozala awa na cimetière tombe ya Luambo Makia dito bino ndeka ka bomei ko sala soin bino bato salara bon biso to sala musala ezaka pona lelo to sala ka ezaka pona lelo to sala musala awa kaka pona journée oyo lelo le 1er août to sala musala awa bon j'espère que bandana yaki to yaki musala awa tombo liboso na sokoli ezaki ya vie mais namoni bato na ba visiter à part ça ka ba journée bande comme ça ba journaliste ndé baleka ki awa bon namoni ka bord à vie dans na salon ta moi propre né sala kaka ndé na sokola ki ombe ba bika gete bato ba wasisi ba yaka ba nini tuele kaka ba yaka na bango sala déjà baleka mais c'est sûr que ba oya. OK donc yo sali yango parce que azali moko ya monument ya mboka na biso moni yango ezalaki na état bien te lelo lokwa bakanisaka ba we yo lobité ngai na kozwa le devant na sala bandeko ba ya tenga na sala c'est ça ya isa bongo vraiment asala ki mpona bongo talaka leader yende mtapesa histoire ya musique congolaise na biso yango donc na lukai na sala ngo ki sala bongo. OK merci mingi ndeko et puis félicitations na oyo sali nzamba kanisela c'est beau papa merci tozali kokoba tokende kotala sika batika papa Nico voilà awa siko tokomi liboso ya tombe ya docteur Nico Kasanda les dieux de guitare tombe docteur Nico yango yo bomoni awa pe tomoni apparemment passage moko et salamité tozomona kaka tombe yango yo ba des fleurs moko ba chete et puis apparemment il soukomi penza pena nouté to éviter ceux qui ba koleka après to ba koleka te mais nini ya docteur Nico yango yo tombe na yango oyo ndenge bozomona wana oyo azalaki mobeti lindanda monene ya mboka Congo oyo même tina ba mboka ya Amerika ba sala ba école na kombo docteur Nico bazali koyekola ndenge nini mutu oyo ayekola guitare kaka boya kota na école moko te abota maka na yango ba école minene fungwama na kombo docteur Nico Kasanda ba yekolaka ebeteli na ya lindanda mais kasi tala na mboka na biso esika nzoto na epemi ndenge nini ezali un peu abandonné donc bandeko ekozala malamu mingi toyeba kobatela pe kokanisa ba ya biso ba basala biso ba plaisir ba sepelisaka biso na kati ya ba moment ebele na ba moment ya fête na ba moment ya bisengo ya ndenge na ndenge donc voilà un peu na etani ni tombe ya docteur Nico Kasanda ezali. OK merci. Voilà amis téléspectateurs, amis de la diaspora, amis de EDTV. Tous se retrouver à sous liboso ya tombe ya ndeko na biso moyembi monene maman Pongo Love oyo atika baloyembo ya ndenge na ndenge oyo abersaki bomwana na biso oyo baloyembo ezalaki soki bato bayoki mongongo ezali kosala bango ba sentiment ya ndenge na ndenge lelo tomoni quand même quelques couronnes elingi kolakisa passage ya bandeko esalamaki awa bandeko bamekaki koleka mpona koyeba kotika pe kokanisa oya bango ndeko atikala awa kasi Pongo Love azalaki kaka po na famille biologique na ete Pongo Love azalaki moyembi azalaki na bafan na ye oyo babandaki kolinga ye pe azalaki na bandeko ya corporation na ye musicale ma tondimi te ke moyembi lokola Pongo Love ba couronne to ba bouquet de fleurs et quoi kozala kaka otomoni awa to éviter soki bandeko mosusu baleki nanu te soki bakoleka na nsima to mpona lelo kosuka ya koleka na bango yango o nayebi te tomoni bandeko mosusu awa soki bakolinga koyanola na mituna na biso non donc voilà bayanoli na mituna te tokoleka tokende kotala batombe ya bandeko mosusu ba oyo ba tika biso pe bakenda kopema. Voilà tozali awa liboso ya tombe ya général Sasa Mwaka oyo azalaki bongo moko ya mapinga ya ekolo Congo
moko ya ba officier ya phase. Bongo toye awa tomoni bazali quand même ko sala misala, mais tout mon appel état ya plaque batikaki emeka ko bukana. Yango tokutani pe heureusement na moko bandeko azali awa ako se présenter ayibisa biso ye azali nani par rapport ya ndeko oyo atika biso na isika ondeko mbote. Mbote mingi. Nkombo nani? Kombo nanga sasa Ferdinand babeka mingi alias Fei. Ferdinand bakataka Fei. Oh d'accord. Donc yo ozali nani par rapport à mon général oyo apemi awa na kati na sika oyo. Nazali quatrième famille. Tokotami même père, même mère. Banda ye na place ya ouais azako pema. Et puis ça nga mawa mingi. Il avait une femme blanche. Bana mingi bana poto. Mais aucune fois pas penser na réhabiliter ou bien qu'on nettoyer tombe. Moi je suis retraité hein, mais je me débrouille pour le bien il y a wana ça c'est sur mingi. Le même modalité na local moi yo kamuke. Bana ba petit ba moni na to munyo kamuke prendre basa moi misalo. Il y a la cause à l'ingrate. Nazali hier zali aîné. Papa zali kuna pepe la porte wana. Maman ta kuna penase. Mais jamais au monde bango bazoleka. Il y a mon azol na ça ko tumbela na benga ki bango na bi. Faut pas penser que ne fût-ce qu'une fois par an, ne fût-ce qu'une fois. Ba bi le bien faire ça qui na famille. Pour tout le monde, il n'a jamais laissé quelqu'un souffrir. Papa, ça tombe bien, Oyo Ezali Bongo EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Touti na Belgique, Toyaki Awa, pour na ba reportage. Ça tombe bien. Message nini Oyo Zali na yango pour na bandeko bazali kuna. Bana ya boti ya ye moko. Baza kuna peuple il y a fait de 3 ou 4 filles. Babali pe kuna. Babali belge la fille moi si na bala elle avait 18 ans. Bana surtout aboté moi na poto bamso bazo travailler. Babali pe ba ko na poto. Ne ça bango message na pesi bango pe bazo mo na ngai bien dans la lunette pas na bango na ngai bien. Ngai tonton na bino yango tonton fait. Nazo senga na bino. Ba travaux ezali pe ko ça na tombo yo. Au moins ba niveau ba linga ningi ba lever socle. Au moins socle ya tombe na bango parce que ba tombe surtout bazo matali kolo mo ko kuna so bazu yango na image. Et je matali kolo faut ba travaux ya socle wana salama. Bango il faut payer ba lukata moyen de fils ba penser kana ngai. So ba ngi ba benga ngai ba benga na ko pesa même numéro mais ba benga ba tout la famille faire ça quand dans limiter la première rue. Ba itinda ba moyen pendant il faut travailler salama avant saison de pluie. L'accès on a socle moi balinga ba tombo likuna ba béton so ba tombo là so ba tombo lité ezako ça fessé au moins ezako ça fessé pas nini sol les autres qui ta poids marbre les qui makasi ba pensa que les fils na ye ba ne ba kuna pour la ba tanyo kombo dans ce bango moi secondaire ba kuna 4 filles ba monsieur ba d'aller ouais boter la deuxième femme bien métis ba d'aller ba magi ba bibiche ba d'aller mais ba doit penser jamais na papa ya boter bango même père n'a pas boter bango ya voilà. En tout cas chers frères, chères sœurs, bana bandeko veuve ya défunt Sasa Mwaka nakanisi boyoki message ya papa fait bomeka ko yanola na message oyo ye atindeli bino awa ezali sika oyo akoya kozwa ba billet de banque te awa ezali sika oyo akoya susu koluka kozwa ba poste te mais kasaza ko kanisa oyo ya ndeko atika ye bien kaza retraité biso mongo to sali wa reportage awa na kati ya Kinshasa toyebi boni bandeko ba retraité bazo souffrir mais kasi ye oyo na courant de fleurs na bouquet de fleurs na maboko po ya kotika na tombe ya grand frère na ye azui pe bandeko mususu bakomeka kosukola tombe oyo en tout cas bokanisela papa na biso pe boya kobongisa tombe ya papa ekosala malamu pe kozala pas pamba te eza isika oyo biso nyonso toza obligé tolekaka tokanisa tango yokoma tour na yo soki bato batiki boy soki tomonaka ekosala yo ndenge nini. Donc voilà bandeko totondi bino merci mingi bipai nyonso bozali kolanda biso papa Fei merci beaucoup. Merci beaucoup na remercier je crois que message on comme la bango la bas basi ba Fifi ma Nathalie ba Katia ce sont des filles qui se sont mariées là-bas et travaillent aussi là-bas. Okay, merci beaucoup. Voilà bandeko toza ko se retrouver awa liboso ya tombe ya grand prêtre Nyarkos Lenganche mais signe moko ezate kombo ezate y a rien mais to monaka e belé ya batu bazo lata babilamba ya ba griffe ndenge na ndenge balobi bango ba descendant ya Nyarkos mais lelo oyo jour bazo commémorer ba mort tomoni
mutumoko azate tomoni bouquet de fleurs kaka moko na ebite nani ya che yango voilà o bana mombele bato baye kocha bana mombele baye kocha donc tozomona pe ndeko moko awa azomeka kosala soin na tombe ya grand prêtre Nyarkos ndeko mbote. Bonjour papa journaliste ya Eden TV. Tomoni ozosala propriété awa na tombe ya Nyarkos bafuti yo to na bolingo na yo nde oye kosala yango. Bafuti nga te papa nga za mona lingwala lokola naza voisin ya Gombe lokola bakunda prêtre Nyarkos na Gombe biso ba lingwala to sangani po totala papa na biso ya na biso les grands sapeurs les Nyarkos ba sapeurs baganga na TV bambu ya biso na bazakle biso yeyo te osala musala balikonzi police nde bazawa mokreta nde basala musala bana yolo bamona ni ndambu mais biso ba lingwala to sala musala po na vena biso Nyarkos na Eden TV ba journaliste bango ba uti Belgique baye po batela ba pesa lingwala nde basala musala. Merci beaucoup bongo ndeko journée à lelo na liboso atomba ya grand prêtre Nyarkos ezolobela onini. Bonga pena atanga moko ya liboso sengno merci nanu na Eden TV nde boye bino bomona makambo bana poto pe bamona makambo po ya boye zalaka te kotala ke grand prêtre Nyarkos o ba yembela alatisa pe bango bana poto ba yebiye metala biso ne to sela Nyarkos est-ce que famille Nyarkos moko za bana lingwala mokreta likonzi police na kata kalufungula nde bazui idée na bango te to ya bongisela ve to tele moi pot de fleur en tout cas ça biso passe na sepelu fonde bana poto fo bala ndeloko yo donc faut pena bana poto bolobela tina likambo tala pena gapote Nyarkos babwaka na suka babwaka pena na suka mais ba mbuye biso ke biso ne ba masa Nyarkos biso ne ba saper biso ne to ba descendre Nyarkos to lata na ya tikezo ba forme metala est-ce que moni muta forme za ta biso ne to zali to asalite mais va gapote tellement que to ebi ba nostalgie makamba ve yango mon biso to l'exceller moi temps mais na sepeli na Eden TV et sali pena bien merci pena toujours. En tout cas merci beaucoup mais tomoni bandeko bacha ba orthographe awa na tombe tomoni ba kombo ebele bato bacha ba kombo na bango awa ba comment to éviter pourquoi tombe ezara ya mutu moko mais tomoni awa oyo tokoki ko considérer comme profanation ya tombe et quelque chose qui est punissable par la loi oya okoma kombo likolo ya tombo ya mutu oyo akufa ezalaka vraiment malamu mingi te na habité yo okoki koyeba ba kombo eza awa banani bachango. Mais si on peut te pas, il y a un autre négligence ali. Est-ce que maintenant ceux qui n'y a cause, azaki na batu, on prend, toi azaki na ba massa, ne bando o bande o kumisa ba msuba o ya ba de febilamba. Bazala ki banda ko ya chaque année net baninga ba lelo, biloko ingeza te. Bolinga la sake négligence. Dans ba mona que le roi kufise ki azate, akena déjà mais batu batika ba bilamba fio bazali. Mais toyoka ba journée à Nyarkos. Ben nakanisa kita na okita awa na kati ya ki na omona tomba Nyarkos babongisa yango bien bacha ba le nécessaire eza quand même lié moko vraiment ya visite mais tozomona ka journée yango sikoyo ya Nyarkos et les gars ndenge nini basala ka nini na journée wana tomona ba défilé awa na boulevard basali ba spectacle mais esika prêtre yango apema tala ndenge zali. Au moins les journées à Nyarkos ou à la journée à Nyarkos, on a mon que la journée na bango de ba massa qui dormi na masanga. Ba kebeta ba tolo ba ko ça. Soit la journée na e, nde ba prêtre ba ya ka peut-être au journée à Nyarkos. Betele beto sala bo sala nini bo. Journée à Nyarkos ya te batika ko sa biso. To ba congolais to ba kino batika ko sa biso journée à Nyarkos. Bon ndo ça ma belle amno à l'intérieur, to boya oh journée Nyarkos boati bilamo ando défilé ana moi makasa ba kuira minene to boy biloko wana to zonga batu. Merci beaucoup, merci mon frère. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis de ED TV, Bolandi, Ndeko, Mamwa Lobi, Mamwa Malamu. En tout cas, on peut dire encore une fois que nous ne regrettons pas notre déplacement pour découvrir Marambu Yaboye. C'est aux Alagi Kaka la Katia Poto, on a découvrir Marambu Ote. Donc, mon Kreta. Ndeko, likamabak c'est Ali. Te likamabak c'est Ali te mais elle est encore fort pour moi aussi na ba image. Mais ED TV, vous me là, c'est belle fort fait. Image ko bomba ngote.
fo emone na pende sala pe ba mona bango ba ganga pamba elonga forfait umela. Merci beaucoup. Elonga nga bakisa ezali kambo papa gis aza cordonnier. Venyakos aza cordonnier te mais Venyakos anda ko kota ba maison minene sombela mba oyebi. Veza clé to boy na biso koma Dallas na parlement. Sika biso mambo la metalo lisute. Okoma député la mba to député ya Congo. Poto ba pe posote. Chance. Yebe musune photo lobela yo. Surtout ba poto penga pe samba beaucoup tele fia ta poto osala ta mabe. Pobo ete obenga journée de papa griffe. Toya boy. Akoma député ba saper. Akipa esu aloba keso azuya mana okipe biso bana ba soda akoma député ba saper. Atombola fimbu na de botela yango kala. Kala le mbongo bosana fimbu da tebi. Atika mbuye biso. Merci beaucoup, merci bomoni bino moko. Comment bandeko baza déchaîné bana kanda ya omona mamunyoso eza koleka. Mbote mingi na bandeko nyonso ba Hollande biso na Belgique, na Luxembourg, na Londres, na Paris, na Saint-Étienne, na Lyon, mbote na bino ba États-Unis, ba na Canada. Merci beaucoup na fidélité na bino na EDTV. Voilà bandeko tokombi na suka ya reportage na biso. Ndenge bino boto constater, to visiter ba tombe ya ba artiste musicien. To visiter ba tombe ya ba oyo ba ebanaki na ba oyo ba ebanaki te. To visiter ba tombe ya bato ya mapinga. Bomoni bandeko nenge ba répondre na mituna na biso. Ba mususu ba moni ba tombe ya bandeko na bango. Misusu ba moni te. Bazongi na mai na miso ba koki ko retrouver esika ba bomba bandeko na bango te po trésor des ba aller ezate entretien moko l'état sengela ki asala yezo sala ma vraiment il faut te ba tombe beleza ko bomba na misusu e mata likolo ya ba tombe mususu ba kotisa yango na katikati donc bandeko mususu bazwi libako okutana na ba oya bango te ba ki koluka awa. Donc voilà, tout ça qu'on interpellé ba oyo baza na charge ya ba misala lokola oyo ke na ba cimetière oyo bazo fungola ya sika en tout cas ba meka ko respecter ba norme ya ba mètre carré oyo et pesameli et pas ya batu oyo ba se reposer na sika oyo ezala te to superposer ka batu kaka na loyenge bongo pamba te za ko sala bande comme sumité ma passe ba muso ezate par manque à volonté mais ba décourager pamba te bambala ming bayaka ba retrouvaka ba tombia ba parents na bangote. Donc voilà moko ya belema oto ko sala awa na kati ya Kinshasa na banzi bosepeli na yango soki ba suggestion ezali soki likambo ko bakisa ezali to ba remarque ba numéro na biso ezawana ba adresse email na biso ezali wana bozanga ko pesa biso ba remarque na bino to ba suggestion na binote de Kinshasa riche tempête à Pessibino Nyoso Mbote. Merci beaucoup. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.